députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bitumba na plateau ce soir, bande konanga mbote na bino bisika bozwami parce que makambo ko bima lelo. Makambo ko bima lelo. Émission bandaka boye bandaka kaboye makambo ko bima lelo. Makambu eko bima lelo awa. Masolona de Pité, nous serons dans le Kasaï central. Tokozala na Kananga parce que kuna tokangi ndoki. Il y a un sorcier kuna zana maseke mibale na mbujima etokanyi mususu ye pa zana maseke mibale na mbandaka ndoki mususu azana maseke mibale bozo comprendre na wuti a makambo francophonie. Voilà, Masolona de Pité, le chef de l'État dévoile qui vont gérer sa campagne électorale. En monsieur nomme, ils sont là, bien sûr, ils ont bénéficié de la confiance du chef de l'État. Et cause à la Nangope Congo Bololo me okomela kaka. Masolona de Pité, tokobeta masolo bande konangai pona revendication à bande koya équipe ya francophonie qui revendique vraiment mbongo na bango après avoir travaillé. Masolo na de Pité mukwege azolo bake atelemeli bilo komisa tumekotanga bosani moko atangi mibale atangi ni nani nene tikali dans ce numéro de l'émission Masolo na de Pité. Masolona de Pité, naufrage mususu bande konangai na mbandaka et salemi pendant que oya les 13 na nutosisite bande konabiso misusu bakufi kuna kozanga boatu kozanga moyen ko se déplacer ça pose un problème. Masolo na de Pité. Masolona de Pité bande konangai, je vais parler de capable Masolo Masolona de Pité, je vais revenir sur le dossier de qui est qui. Nganaza Sodate, mais je vais mettre un petit avis sur ce que nous apprenons, sur ce que les gens disent. Eh bien, na kozonga pe likambu ya ndekonabiso yo abimisa ki audio na habite ceux qui abandi ko wangana parce que système est comme sala wangana. Sala wangana, le courage, c'est pas chose facile hein. Nous on a mené le combat, on a assumé ce qu'on faisait. Courage na leki nangai Stanis Boujakera qui se trouve là où il se trouve parce que kokaki pe kokima mbangu mais moi na mobile eza oyo azela kaso qui y a un problème. C'est là que je félicite ndeko nangai et Peter Tiani un jour bazolukaye ti ke akutani na justice bayokiye alala qui je crois un jour après azongi na ndako mais azakaka kozala pe mwana mobali yango wana koyeba pe bitumba yango wana parce que lelo masolo komika biso tokomaki biso tozalaki bozalaki banani boye sangai nani bozalaki banani papa rappelez nanu bitumba milinga ekota ngai ndenge zaki kokota nga na plateau awa comme ça na beta masolo na lingi na beta siko. Mutu na mutu a publié pe yaye image ya combat ata na Facebook etondi. Obimisa ba vidéo. L'équipe a un combat. Je défendrai les valeurs de notre combat.
fayulu azotalisa bato ke mokolo tokozwa pouvoir kodécorer Eliezer yokanisa alobaki na sentiment mwana okolo lopango Eliezer Tambwe asali makambo mingi mpo na mboka oyo bato oyo tokodécorer lobi mpo na démocratie ya mboka oyo kobima totangaka bakombo ebele bakombo mosusu boyeba Eliezer aza na kati wana ndeko ya moni pasi babeta ye tokokende bamarshe bakanga ye baboma ye bakamera me ndeko azali kaka na kati ya etumba ya mboka auti kobima na boloko awa bakoseli ya bakambo losambo ya bana ya Congo nzambe ya ndimi yango abimi ye wana lo contredire ye et nous soki ozomona bazomemaka biso epa bacombattant eza elengi ya komema biso te il se retrouve à nous toza bacombattant. Moi j'ai rencontré les chefs de l'État dans les combats. C'est pourquoi toutes mes photos avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas dans des salons UP, c'est sur terrain. Et moi Namboka Félix, réaction à chaud par rapport à l'événement et à Sikoyo. Non, réaction ezali ya kanda évidemment. Na uti koyoka ke babeti ndeko moko masasi awa azana komoni bon il y a que la colère na lingi koloba mingi te je préfère me taire parce que na ba circonstances aboyé on a souvent manqué de contrôle alors na lingi te. Voilà, ça c'est notre vie, Moutouakouanga Nango Péazate. Et pendant que nous on était là, plusieurs d'entre vous se cachaient. Bamsou Babimi, c'est même que Eliezer, et tante naye, moi chaque élève azaka tante naye. L'isolo ane koufa, et là la kakaboy. Le koutaya modèle one, n'enge bovandak. Nathalie Tosali, une émission major, Mouilambwe Aou. Il a fait juste le témoignage à Liwa ya Shebeya Owe Bino na Kingo. Tout ce que vous faites wana est à grimace ya pamba. Et bayeko baluka wana parce que bazaki kotuna plusieurs personnes que moi j'ai reçues sur ce plateau bazaki kotuna ngana ibi makamwarmete Général John Numbi bapeta lata ezapona bitumba nini ya ganya. Batuna ye babim batuna bango babimi balobi yenda zwaka matadi tango afidele ezaki koya yenda zwaka boma yenda zwaka soki Pweto toyoki wana donc toyoka Général azwa 3 étoiles pona bitumba ganya na Pweto na Matadi na Boma. Mais à l'arrivée ya Fidel qui était à Matadi, c'était le général Liwangano qui était là. Si vous avez pesé, il y a une distraction qu'on n'a pas besoin. Nous on attendait parce que le Rwanda nous a mis à genoux depuis plusieurs décennies pendant que à la tête du pays, c'est un général-major. Naba o nyon sotu wana bazolo balelo. Tomona ki makasi na binota. Sous votre gestion et armée, na la police, bakatakatanga bakufa kuna, bozo sala ba pyromane qui joue au sapeur-pompier, vous tirez les ficelles, bande konabino babomi, babimi, babeti bango masas, vous devrez rendre compte ya makila ya bakatange botangisa. Ngai na kitaka. Nale kinanga na tambola kana yedwe makesela. Ko enquêter, ko filmer makambo bakatakatanga ngai tambo.
parce que tangu mutu azoloba omoni tangu tozoloba na presse balobi na armée ceux qui ont gagné bitumba lati étoile gagné bitumba ngai na koloba ke M23 tangu ekotaka l'unique journaliste akitaka na Goma monsieur Tambo ngai oyo villageois mutu atanga te nga e ba manifestation ebele na Kinshasa monsieur Tambo na Itaga na bureau na ngai ya Itaga tous les médias y compris les médias internationaux bazaki koya kozwa ba image kuna nana koboy ebele ba zwa mbongo ebele na ba image na ngai parce que nga nazaki koyeba te makambo ya YouTube hein bomoni skondenge bobandi ko beta miso. Alors les gens qui ont vécu à travers ba image à commission mutu atikala kosala mboka oyo ngai na déchira yango au point où mes caméramens balobi tolembi avion tokeboye sans que na kende ko sala ba courbette pas mutu. Je me battais moi-même. Et on mona ti lelo bango na zana bango. Mais si ko bokena makambo armée bande konanga, moi je pose la question. Qui ignore que dans ce pays tangu afdel bakoti bazui pouvoir bakoti na batu qui n'étaient pas formés, juste appuyés par les Rwandais, mutuazati koya na bango zoya na bango, les sergents rwandais bazoya awa. Et qu'ils ont constaté que ceux qui totie bango moko, bazana capacité te ya ko gérer, parce qu'ils n'ont pas été formés dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on fait? On doit créer ba poste ya ba adjoint qui n'existait pas dans l'armée. Le villageois parle. Ça n'existait pas tant que bango baye. Peut-être que bakoya ko corriger ngai de toutes les façons, même si je me trompe, naza sodate. Ce n'est pas mon monde, mais j'explique quand même. Ba créer ba poste ya ba adjoint pona ko tia ba ex-phase pona ko combler ba incompétence na bango. Yango zomona général John Numbi à un moment donné batieye na commandement bazui un général, je crois, je ne sais pas si je vais peut-être me tromper, n'habite ceux qui comme koya mbangu quand ça va venir, je vais essayer de vous rappeler. Bazui tango azalaki commandant région bakotiela adjoint ya ex-phase tindie na force navale batieli adjoint ya ex-phase parce que ba ex-phase bazalaki formé dans plusieurs pays et connaissaient c'est quoi l'armée. Bango baya lokola ba rebelle te pour ba format bango. C'est parce que l'image qu'on présentait de Mobutu, et ça là que tout le monde a accepté de lâcher Mobutu. Kelelo batu bakomi kolela. Mais quand vous vous mettez yakobanda koloba comme si mutu moko ta vivra makambo bozaki ko vivra ngo kabino moko, ça nous étonne. Ça nous étonne. Nalobi makambo ya Bakatakatanga qui faisait tuer Bakatakatanga. Et là, Kilobo était où? L'homme fort que vous nous vantez aujourd'hui. Vous devez apprendre à rendre compte à l'acte Nabino. La République n'appartient pas à un seul individu. Je l'ai dit pour ceux qui sont nommés, mes coloniaux ne sont pas les chefs de l'État. C'est tout coopérant politique qui entre à travers les commissionnaires pro le président de la République. Je l'ai dit. Le pays, ce n'est pas le pays d'un individu. Il faut rendre compte. La même chose, qui lobby. Heureusement, portant un statut d'ancien chef d'État, Bomitia pour se protéger. Mais quand les gens des droits de l'homme viennent ici, et que Bokimi, vous pensez que c'est en faisant cette opposition à l'Okuta, de lever des sanctions, oubliant l'Ioya Bakatakatanga, qui n'avait que des bâtons, dans Lubumbashi, Bayawa na batelemaka place Moïse Tchombe, Baya Babeta Bango Massas, et vous étiez où? Et qui avait ordonné? Les lobos bimaloko la basantu moko boye, vous nous prenez pour qui? Makila soki kaka makila sebeya. Ndezali koganga na Fidel Bazana. Mais Bakatakatanga bazawana, nenge tozolo baboye toke koluka dossier ya Bakatakatanga qui avait tué, qui était où? Qui commandait?
Bakatakatanga baza bakasaya. Ce sont les Katangais, les Balubakati, manipulés par un groupe de personnes. Et aussi, kaka ba groupe de personnes wana batindi pour que bakende kobeta bango masasi. Et quand Mouilambwe passe à agitation. Tozo talabino, boko sabao, boko sakabazo talabino, muto akoleka na télévision, a gangi batie EPK. Bino, il faut bokanga minoko na bino bo vanda pendant 15 ans. Place bozali, to lamuti to ena maya moto to baniko sopa na ndaku, na pilipili na makala na mungwa pour vous délivrer. Pour masumu bosala et le kandelo. J'insiste, j'ai dit, laissez-moi critiquer Martin Fayou. Laissez-moi critiquer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bino bokolo bate. Bokolo bate. Etanit. Lobi na lobaki na bino ojo ya leki na ngayo ya mouvement citoyen bokomona banani bako défendre. Des andengwa. Des gens. Bazandengwa. Oh, avec ce que John Numbi a dit. Il a dit quoi? Il a fait quoi? Bokende boba na ko s'attaquer na général Chiwe. Christian Chiwe a un passage. Il a un parcours. Bao ba yebiye. Mais ce qui est zapona bozo ka mutema pasi ndenge moninga mati wana etalibino. Etalibino. Oui, etalibino. Etalibino. Il y a plein de généraux toko tanga awa bazaji ko tangi sabino te basala kaboite mon général basala kaboite wan général Kuba oyo azala ki major tango azala ki adjoint ya général John Numbi. La création ya badjoint c'était pour na ko cacher ko combler vide ko combler ko bomba incompétence ya bao bazaji ko tia liboso ono ya guerre ya libération ngoyo ememela biso likambo. Na lingi na beta masolo misusu bande konanga. Parce que wana na bandi pona kotali sabino que lelo o tozo vivre ba wazalendo o bazui ba manduki. Rwanda leli na munoko mboka. Akeko luka renfort ya ba o na ba o pour que ba kote la bango. Aleki toute une armée, c'est parce que tozaki na ebele ba disciple ya ba sergent rwandais. C'est ça la vérité. C'est là na senete ya bana wana bana classe bazo tuna ba voisin na yo baza banani. Et puis ozoyoka qu'est-ce qui se passe? National du monde. Qui es-tu? Je suis l'Ouganda. Qui es-tu? Je suis la Tanzanie. Qui es-tu? Je suis le Burundi. Qui es-tu? Je suis Congo Brazza. Qui es-tu? Je suis le Soudan. Qui es-tu? Je suis la RCA. Qui es-tu? Je suis la Zambie. Qui es-tu? Je suis l'Angola. Qui es-tu? Je suis le Rwanda. Qui es-tu? Je suis la RDC. Madame la RDC, quels sont tes États amis? Mes États amis sont l'Angola, Zambie, RCA, le Soudan, Congo Brazza, Burundi, Tanzanie. Madame la RDC, quels sont tes États ennemis? Mes États ennemis sont le Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda et le Rwanda. Pourquoi vous attaquez la RDC? Nous l'attaquons parce qu'elle est trop riche et nous sommes très pauvres. Madame la RDC, peux-tu donner une partie de ton étendue au Rwanda et à l'Ouganda? Non, la RDC restera unie et indivisible. Nous sommes les Congolais. Dans cet élément, ozoka bana wana basali senete wana à l'est du pays. Siko senete wana basali à l'est du pays, bango balobi, banguna na biso eza Uganda na Rwanda. Et quand moi je suis passé, na lobi l'accord oyo euti ko signame avec l'Ouganda pour l'accès libre pana bango. Accès libre pana biso. Eza malamu te pona biso. Bande ko na biso nanga mususu ya este babenyinga apana ndeko Eliezer auchue bale ba Uganda biko uko nafanya njo confusion entre ba Uganda na ba Rwandais abana ba moya. Je dis ah bon, j'accepte mais je reste. Mais ce n'est wana uti na est. Bana wana bazolobela na est, ils vivent ça. Bunagane zo mandenge nini? Moi c'est la question.
Bande konanga dossier auto la kisa qui a ba machine à voter oyo. La CENI a passé un communiqué oyo nazo tangela bino, je ne sais pas si la régie peut me balancer rapidement ce communiqué un peu rapidement parce qu'on a passé de temps, voilà, c'est ce communiqué là. Oui. Ba intitulant nini Alta Lentox. Hein? Bah, que s'est-il passé à Monkoto, dans la province de la Chuapa, où une vidéo devenue virale montre un incident qui opposerait des agents de la CENI à des partisans du député Célestin Engelemba, qui les accuse de vouloir favoriser Mathieu Kofo, candidat député UDPS, parce qu'il aurait entreposé des machines à voter à l'hôtel de ces derniers. En fait, d'après le responsable de la CENI sur place, contacté ce dimanche par 7sur7.cd, il s'agit du déploiement du matériel électoral pour la formation. 19 motos transportant des dispositifs électroniques de vote, machines à voter et des batteries externes. Ces matériels étaient destinés à la formation aux agents, excusez-moi, là, j'ai perdu la page. Voilà. Ce que je peux dire, Namakambu Oyo, est que, selon CENI, matériel oyo kendaki pour la formation ya bajan ya CENI. Eza makambu, ezali ko poser, parce qu'il y a mon collègue Engelemba, que je vais poser la question aujourd'hui. Oyo, azo wele na candidat ya UDPS Kofo, n'incident wane ye kobima. Tokomi na ngonga ya match kwata, o balobaka. Yango bokomona, soki osalaki eloko moko te, obandi kosombela ba jeune machette baboman. Eza eloko ya malamu te. Amena un discours. Tolandi, candidat président Denis Mukwege Lobi, azalaki en face ya ba jeune. Il a dit qu'il axait son programme sur 3 choses. La fin de la guerre, la fin de la faim. Alobi, Dr Mukwege alobi akosili sabitumba. Alobi akosili sanzala. Yamisa tunazaji kozela, mais nayoki angote peut-être que vous allez me rappeler. Est-ce que Zamabe te? Yangonga na lobi boy. Totika distraction ya makambo cour constitutionnel ya ketoke kosala boy. Totika les 24 candidats va compétir. C'est la position de M. Tambo. Yamakasi a gagné. Ya pété à quoi ya andima. Parce que quand vous sentez, bande konanga, ezana à côté oh batu bazo bongi sama ponomi. Nazolo bakana ba capable tous les jours. Beau travailler, vous devez mériter la victoire. De l'autre côté, on prépare la contestation. Il faut qu'aux États-Unis, il faut qu'aux Union européenne, il faut qu'on ait tricherie. Vous sentez qu'on prépare plus la contestation que la victoire. Bisson action commune pour la République. Nous préparons, j'ai dit aux capables, comme on a bango sur terrain tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Lobi na tshela kibino ba image belele lo toko tshela bino ya Kabinda, toko tshela bino ya capable grâce Maïza, toko tshela bino. Les capables sont sur terrain tous les jours. Pour na mériter victoire, biso to yeba ka makambu. Ya ko tricher te wane za makambu bino bosali. Lelo bande konangai na lamuka kitongo tongo ba benyingai nini ndeko Eliezer yakao banani ba victime ya impayement na makambu francophonie. Na kekuna tovandi balobi. Na lobi na bango une chose. Les droits n'est droit que quand on sait les revendiquer. C'est votre droit, il faut revendiquer. Bino bosaleli batu misala te. Yake batu misusu bali mbongo na bino batu bosala ki musala bo vanda kuna ke o balobi boy. Ko sala manifestation pacifique eza constitutionnelle. Mutu akopekisa moninga azate. Bako sabino teke, on ne fait pas ceci parce que chef de l'État, non. Chef de l'État ayebi ke batu basala ki musala bafutamaki. Il ne faut pas que favoriser les détournements par quelques individus qui semblent être très puissants. Non, Eza Yangote, M. Tambwe restera debout.
bakoloba soki olobi boy o wana kendana Moïse Katumbi olobi boy wana sala boy, je reste tamboy, je reste là où je suis. Je salue la nomination ya Maître Jacquemaine Chabani na Madame Akasia oyo azalaki ministre ya économie. Plein succès na bino pona ko diriger campagne ya chef de l'État. Et ça bien. Mais Gaïtambwe alinyalo banine alinyalo ba mwa muke. Chef de l'État a désigné Maître Jacquemaine Chabani na Madame Akasia comme bao bako gérer équipe na ya campagne. Moi sina mobile. Ndenge na yokeli mokonzi ya nani ezanani ngana ebite. Maître Jacquemaine azalaka secrétaire général ya UDPS. Les lois a conseiller principal et chef de l'État en matière électorale. Il est parmi les rares où vraiment bazui poste ya makasité na mandat oyo. Maître Jacquemaine Chabani Azawan. Madame Akasia Azalaki ministre ya économie. Na régime ya Sylvestre Ilunga Ilukamba. Na gouvernement ya Sylvestre Ilunga Ilukamba. Après, balongolier bamsu bakoti ngana za kunate. Maintenant que le chef a poni bango mibale. Ce n'est pas la victoire. Ndenge na koyoka, non. Eza lokola un général o nazaki ko dénoncer. Général batinde na front kuche pa na bango e pa na ndaku na ye mwasi na bana ba miso peli poudre bazo bina. Eza etumba. Mais quand on vous nomme pour gérer équipe et campagne à chef de l'État, oui c'est bien bon, que les chefs vous considèrent. Mais on attend les résultats. Qui va jouer où? Qui va influencer où? Qui va porter quoi? Qui va arrêter quelle stratégie? Biso to kolobani to contester. Ata soki eza Congo bololo. To komela kaka. Eliezer alinyalo banini. Ata soki eza Congo bololo. Mokonzi ya mboka pesi to komela kaka. Eliezer ayoki mabe. Mabe ya nini nga na koyoka? Biso tozali kaka. Mabe moko te? Nalobi kaka eza na front. Balobi wana ke présidium ya Union Sacrée. Bango siko nde bako diriger les 4 zones linguistiques. C'est-à-dire, Jean-Pierre Bemba Gombo, moko ya ba membre à présidium, a co-dirigé l'ingalaphone, donc le Grand Équateur. Vital Kamerhe, ya a kokende na zone linguistique nini, swahiliphone. Mais wane ko poser problème, parce que kuna ezana batumi bali. Vital Kamerhe na bati lukwepo, nana kundima nani. Etumba. Parce que tout le monde qui mukolo Vital Kamerhe akei na Bukavu. Batuna drapeau ya FDC bazo olola ye na Bukavu balobaka lingala te balobaka Swahili. Mais bango bazaji ko olola ye. Muibi. Pona kotinda message na Kisasa. Siko nani ako couvrir zone wana. Mais c'est tambo alobi nini na lobi na ngelo ko moko te na tikalika kawa. Nazo sala kaka analyse. Oyo mususu wana Mbuta Christophe Mboso Nkodi ya Mpwanga le Kasai Augustin Kabuya tondimi yango maison swahiliphone moi problème ekozala nango muke et puis zone swahiliphone posaka problème. Est-ce que le swahiliphone du Grand Kivu bazaka na même notoriété na Grand Katanga? Ou bien les Katangais vont dire, parce que les Katangais balobak, ça nous le Congo n'existerait pas. Bisonde to boujakato au Congo. Est-ce que bakondime, est-ce que kosale manine, mais c'est un bon rien dit.
équipe ya campagne ya chef de l'état yango wana Jacquemaine Chabani, Madame Akasia, après bangonde bazali kolo nde kolandisa président Christophe Mboso, Bati Lukwebo, Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya. C'est ça l'équipe. Bon, ba mususu wana ba chef de quartier na ba chef de rue ba koya après. Na lengi siko na abordé makambu misusu. Vous savez ce que vous ne comprenez pas dans mes interventions. Bande konanga makambu ezo salema. La fois passée, Nathalie Sibino, que on a roulé les chefs Nambandaka. Bisika batu bakomi kokufa na naufrage mikolo nyonso. Bayambi chef de l'État. Batambusi e kotali saye place misale zo Salem. Chef amoni ke misale bandiko Salem. Tangu chef aba luki kaka boye mbalama ko nyonso telemi. Stade Bakusu yango wana, j'aimerais que la régie ba interagir na ngai. Matiti wana bozomona, c'est ça l'état actuel. Dis-moi ce qui bakachango dans ces 2 jours comme j'ai commencé à parler. Et dans le Grand Équateur, chef de l'État a tchaba na Grand Équateur et belé na gouvernement. Jean-Pierre Bemba Gombo, VPM. Liaou, VPM. Lucien Mboussa, ministre. Nani Akasia Oyope Azalaki, ministre. Tozui nani mususu Guy Luando, ministre. Toko tanga batwe bele bozui ba poste de responsabilité. Et c'est vous qui participez na conseil de ministres. Vous êtes censé faire passer certaines choses en faveur ya Grand Équateur. Ce n'est pas vous ne faites rien pour que tangu mokonzi amboka ko kitakuna bato ko batu ya kolokote ya kosomba, il faut ko pesa batu mbongo pour que baya ko yamba mokonzi. Mais c'est tambwe contre ça. Yango ba inakayo, oui, yango ba inakangai. Oza villageois, oui, nga moko kaka nde nazalaka. Oza na problème na bango, problème moko te. Bando kimususu siko bazana Kasai. Bando kyo ozomona bazwa kabache mukaya boy bazo loka na butu, ils sont au Kasai. Je vais maintenant au Kasai. Botala, quels sont les collaborateurs du chef de l'État? Tous ces gens qui vous gonflent ils sont tout le temps dans des restaurants à Minene Okuta bangona ba cigare kakaboy. Kende pana bango. Le chef de l'État n'a pas oublié province naye. Il n'a pas oublié le Kasai. Mais ba collaborateur azwaka ana lobby a nommé Tondimi Kakasti eza Congo bololo tokomela parce que mokonzi amboka lobby. La même chose. Chef de l'État zoa ba collaborateur naye. On a le commissionnaire pro le président de la République. Je commence par le Kassai na kotanga kombo abato awate. Le Kassai central, chef de l'État zoa entourage naye zalaki ka bango na bango. Bango na bango. Bango na bango kotanga bango. Et tous les projets que le chef a tenté d'initier na Kassai central, kaka bango nde babo makayang. Si aujourd'hui on peut parler mal du chef, na Kasai, Banchoro baza pembeni na ye, qui se disent les hommes forts, qui ne sont là que pour parler des individus. Eliezer là n'est pas avec nous, Eliezer est avec Katumbi, Eliezer. Mais ce tambour reste tambour là où il est. À part le nom de Jean que vous amenez quoi? Idéni. Oh voilà, vous voyez quand on était en Belgique là-bas, vous voyez quand on était là. Ngana zaki na bino, moi villageois, na okende na Belgique ya kosala ni ya kamuni. Tout ce qu'il y a eu comme projet, j'étais dans le projet ya Shit Katend. Tobani kokende na suka na weji kona ke basi bayiba mbongo soki 6 millions soki combien bayiba. Eloko wana ngai tambo na tambola pamba tokenda kuna. Toye kolongwa kuna. Chef de l'État a lancé pona ko désenclaver. Kwa wana pona ko luka ba frontière mususu. Nzela ya Kalambambuji. Les lobos komona dans quel état se trouve cette route de Kalambambuji. J'aimerais que la régie a temps ya kotali sabino image moi malembe.
ba poto wana bozomona eza na nzela ya Kalambambushi. Au chef de l'État qui n'a qu'à lancer ba travaux. Baye awa bazo yebisa chef de l'État non voilà, on a déjà asphalté 140 km kobanda kuna bande konanga lokuta miyibi moko ba commissionnaire o bazana chef de l'État. Basali kaka 3 km et demi de basali à terre battue. Papa Tielangai les 3 km en terre battue. Yango wan. Soki botali na papier wan. Je vais botika nanu. Natanga. Papa Tchelanga pano wane telema. J'ai besoin quand même de lire avec les téléspectateurs ce qui est écrit na panneau oyo. Voilà. Panneau yango. Balobi, travaux de réhabilitation de la route Kananga Kalambambuji, longue de 225 km dans la province du Kasaï central. Wana Beseko muto akomikuna. Maître d'ouvrage, province du Kasaï oriental. Du Kasaï central. Maître d'ouvrage délégué, bureau central de coordination, Beseko, Oezaliao. Bino, gana ebite, nalobaka ba nomination ebele, otozomona, ezaka Congo bololo mokonzi mboka pesi tomeli. Gana ebite, ce qui est en fonction de quoi? Financement, intervention du gouvernement, contrat, bakomiwana, surveillance au fil des routes, entreprise, Towa Investment, nde mutu oyo as entreprise, étude de mission contrôle, Bec architecte, durée 24 mois, nde oyo bapesi. Nazolongwa kuna, il y a encore un autre document oyo, que j'avais besoin, peut-être que je vais retrouver ça. Dans l'autre document, que je vais peut-être vous donner par la suite, est-ce que c'est celui-là? Non. Bon, voilà. Non, je vais prendre ce rond-point. Voilà. Rond-point wana tselanga rond-point wana evanda. Bakomi wana base, Binlex vous souhaite la bienvenue. Axe Kalambambushi, Bilomba, des places de Bazobanda na Matanda, je crois, à Bilomba. De Bilomba, ok, kuna, Maya, Milaou, ainsi de suite. Tango zota la pano wana bakomi, Bilomba, Mutefu 7 km, Tsusuku 25 km, Mombela 37 km, Chibala 82 km, Luambo 112 km, Kalambambuji 140 km. J'ai pris ça pour peut-être que la Kisabino quelque chose. Mais depuis que le chef a lancé ses travaux, Bandeko, Batieka Kamabele va compacter sur 3 km et demi. Tant que chef de l'État qui dernièrement, Bampêché Eko Kende, Bapesi ba raison. J'ai décrié ça ici. Beseko Bozana Kinshasa. Naloba même Makambwa 145 territoires oyo. Bovandi ana Kinshasa bozo geraka makambu na ba photo. Tinda photo. Bakangeli yo photo so gianda kwa mutu batindeli yo. Voilà 145 territoires. Ainsi de suite. Si les 140 km que vous faites croire au chef de l'État que et c'est tongami na Kalambambuji zawapi. Bomoni degré ya kindo kibozana. Et les commissionnaires prennent le président de la République va faciliter Kabilo kwa nengwa. Mais ce temps on ne va pas le supporter. Et je n'ai pas aussi besoin que vous puissiez me supporter. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me supporter. Je resterai tambour. Et le chef de l'État, le Losoki Azongi na Kananga, il aura quel discours? Il aura quel discours? Basali barrage mususo auto visiter kitangu tokendaki na Kananga. Wana, je salue mon frère Damien Tombi qui a commencé les degrés de financement ezaki na niveau ni. Donc Chitka Tendelo comme mon côté, Kalambambuji et le comme mon côté, mais vous mentez les chefs de l'État que nous sommes déjà 140 km. Et ça wapi? Boleka awa bo contredire ngai. Botika kindoki. Et ces gens-là que le chef a pris, Moussala Nabango, ya komelaka ba sigara wana kisasa, ya kosombaka banda kubisika basomba banda kutena poto. Na lobi boy, ya kosombaka banda kute bisika basomba tena poto. Ba profiter sikou. Et biso to bundela bino to zwela bino ba risque
pour que, si vous voulez avoir raison, celui-là n'est pas avec nous. Moi, je peux être avec toi. Moi, je ne peux pas être avec toi. Nga na kozala na yote, papa. Na kozala na yote. Na longwa kuna na kena Mbujimai. Bande konangai, Mbujimai basali quelque chose. Basalaki pour que ba créer station moko babengi ya kochaka ba panneau ainsi de suite pour na desservir côté mususu. Tangu basali station wana ya photovoltaïque basali ango pour desservir kosungatan soit paix. Contrat wana banani baganye ba égyptien baganye. Tangu baganye ndenge tozolo baboye ces égyptiens là basi bakangi bisaka na bango mwana na mwana bendan balobi la rezate. Ministre à finance ya Kasai Oriental kombo na yenani Nicolas Kazadi candidat wapi na miabi bras droit ya nani ya Fachi Beton parmi les ministres influents de ce régime Nicolas Kazadi. Ce qui aux une problème ba bloquer yo. Mais c'est chez vous. Moi, je me pose la question. Quand les chefs de l'État se déplacent, à comme une loi là-bas, lobby que vous n'avez plus besoin à coquin de poteau. Pendant que les Kassaïens vident les Kassaïs pour aller au Katanga, et ça sonité banegonanga. Qu'est-ce que les gens diront un jour? Que Makamounio soit Salema na loi là-bas, ce sont les Katangais qui ont fait eux-mêmes. Parce que si les chefs de l'État avaient la force de faire quelque chose, ils le feraient d'abord chez lui. Bande konaye ba kokati ko bana ko bimaka mikolo nyonso te bakende koluka condition ya malama ko vivre na Katanga. L'exode rural continue jusqu'à ce jour. Et place ce chef de l'État vandi bazo ko saye ka que non, les gens ne se rendent plus hein. Chez nous ça va très bien. Bavandia les aventuriers, les commissionnaires près le président de la République. Ce qui est taliba tuba lobelaka malam et pas mokonzi mboka. Kaba oto zalaka na bangote. Kaba oba uta. Oba kitisa photo ya Kabila, bazoka ya Fachi ba remplaça. De batu ba lobela kamalam. Ndenge na zolo babuyi. Ero bazolia minu moko akosakana te. Bolia nanu minu te bokotoka. Bokotoka. C'est de la sorcellerie pure et simple. Combien de membres du gouvernement ya Kasai bozana bangogun? Et qu'est-ce que vous faites? La plupart d'entre vous, vous êtes candidats là-bas au Kasai. Et vous aurez quel discours? C'est seulement la photo du chef de l'État. Tu vois, moi je suis avec le chef de l'État. Ovani na yebo kanga photo ka. Bo kanga kana photo na chef de l'État mi colonion so pourquoi? Bino batu bozaka nayi. Biso batamwe nena ko sala soki na moni Fachi. Ah, yeyo chef na telemi na kangi photo. Parce que biso de mona kayete. To mona kayeka na mutu. Mukolo na ye komona ye mukolo tokenda ko déposer candidature na se faufiler parmi ba députés. Il y a telemi kuna ngana telemi bo nazo i Fachi parce que na mona ye kala depuis na mona kaye tangwa zakana na limité wana zakina nu président ya UDPS bino batu bolia kana ye botambola kana ye ba photo mikolo nyonso zakaya nini trafic d'influence ba miyibi bande konanga ba Kassaïen bando kibango wana il n'aime pas le chef de l'État. Mikolo nyonso na avion kenaka Lubumbashi. Ba voyage bo sala kana Lubumbashi pebo komi ko sala na Kolwezi. Bo sala kangwe pa na bino. Bo sala kangwe pa na bino bo kaka soni. Mabe na bino et aussi l'erreur c'est quoi? Français na bino attention que le français ba ko yeba ka ke oyo azamu luba. Moi yo bata mezate. Na démarche ta démarche. Zonge pa na bino, zala ke pa na bino. Vous devez apprendre à kobongi c'est pas na bino, je crierai tous les jours. Bo inanga. Bosi bo inanga bo kolinga na bino ngate bo kende bo diaboliser boloba ndenge nini bokoloba je resterai ici mais je vous poserai la question le jour que le chef va atterrir en Mbujimai pendant la campagne qu'est-ce qu'il va dire? Le jour que le chef va atterrir à Kananga na campagne qu'est-ce qu'il va dire? Le jour que le chef va retourner à Mbandaka wana na sukina na 3 provinces na koyapo na Bandundu les grands Bandundu na Zoya Apana huku nazoya. Je me réserve na linyi ko tanga kombo abatute. Monsieur le président de la République, ce qui ko kanga post ngana mona kayote. Nanzela jourwano lekina mechi ko sala boy Fachi omoni na yonga te mutu kezo leka na ba moto na ba moyen komona mukolo ngo ya chiko déposer candidature na mechi ko loba Fachi
et soda moko akanyinga na monoko moyen ko ça les athées paquet pe athées bakanyinga na mechi koloba fati président bakanyinga na lokola ba pesa ki bango consigne bakanganga na monoko pour ka mona ngate bino batu bamona bawo bamona kayo bazo kosa yo excellence monsieur le président de la république tala makamunenge zo salem vous venez yako gracier mukungubila na batu na ye edi kapenda abima batu bazolo baloba abimi mais baleki na ngai ba Christian Mukadi baben chimanga qui continue à croupir bango baboma nani basala lisumu nini eleki ya batu nyonso oyo et les commissionnaires prêts bayebi ba combattants ils ne plaideront jamais la cause des combattants mais c'est un bon ozotika la kakao na uti na biloko ya francophonie tangu francophonie yindaki ezalaki ko salema ngana zalaki na bangote yaya oyo azalaki ko coordonner a invitanga na bureau na ye wana vandisanga soki combien d'heures après akanyina nga photo esili na bimi lelo batu babimi wana ke bazo futa mate bino wana mi colonion so et voilà ceci c'est là et vous travaillez contre les chefs et là comment côté monsieur le président de la république ba ko sayote batu wana ba futa mité vous devez payer l'argent des gens ba ya koti kabinoté ce qui bolobi que vous avez déboursé suivez alors celui qui a détourné Olise Faloba va détourner mais mbongo abato ke wapi bango nde bayaki ko sala bénévolat bino bolia kambongo j'étais avec eux ngana encourager bango na lobi marché Eliezer est contre nous na suki ci émission lobi ngana bino to kozonga monsieur le chef de l'état bandoki bango biso na cherche le travail sur terrain lobby échange patriotique sala mina kabina na lomami en tant que fédéral, alors c'est très compliqué pour y avoir façon et bien. Quand tu combines en combat, tu as une chaîne, on dit que c'est assez long, est-ce que ça doit être à tout le monde là, en toute vérité, ça doit pas être beaucoup moins oui, ma partie a circulé, moi je dois faire pour le monde, bien beaucoup. Mais moi, je vais beaucoup chintou la mienne. Je vais beaucoup chintou la beaucoup le coup. Parce que je vais beaucoup des soirs, à moi, la mouille. Il y a tous les babas, beaucoup de villages qui n'ont pas bailli. Je vais dire que je vais mis sur lesquels les et mouimènes. Moi, je vais dire que vous vote. Wapucheshi kabinda kaba tukupo nani kaba kono tu tabi kumina bangi bantu basanka atoto washana tatu ibatani yabo no batuli bashana abi kumina tukonvaincre bakashi betu bana betu bantu bashane kumetu bifuko byetu boso en général watu muka voter bena sereni ko voter abi kumina ma numéro abe na ser kubanga mule 18 ekale mashiba mwe tuzungu makopo kwetu bolami kabachi mwana jatala numéro 4 numéro 5, numéro 6, c'est Mouina Hassan. Moi, j'ai qu'à voter, il a voter. Tu veux peut-être? Bonjour. Ok. Tu peux être couchité. Là, toi, là, le Mwanda, avec Kouminachi, pour libérer, Batamuna Baya. Action! En action! Capable grâce Maïza azalaki sur terrain ana Kinshasa biso ba memeli biso lolenge ya mabe ya kosala makonomi soki ba moni propagande tellement ba réduire population na misère ba ebi ke à cause ya pasi o biso to komisi bato ana soki o hypothéquer avenir ya bana na yo o hypothéquer avenir ya makoko na yo toyokani moto nyonso tu oyo bokomona azoya kosala propagande azosala batapage ya kopanza mbongo mbongo wana eza mbongo esengelaki bafonctionnaire bafutama baza impayé mbongo wana ezali mbongo oyo ezalaki courant ekota na marana ekota te badetourne yango babomba yango pour ke na makonomi baya kopia bino bamiete
Tant que bino bokolanda ba miette wana ya quel sous régner pendant 5 ans. Nous sommes dans l'obligation ya ko ça la laver bis la population au bosali moto ko comprendre que ba vota ka député député ayelio l'autre ba vota ka projet de société sauf qui boke des États-Unis boke na ba pays nyonso surtout état développé comment na candidat moko take ko kabila ba mbongo kaka kaka na Congo de ko wane fala parce que ba ebi ke bato bazana nzala soki na kena 10 000 francs akolanda nga lokola zoba oke aussi 10 000 francs olie mais bana na yo bakoko na yo ozotia bango wapi okani ngai nalobi kaka teke bovote mama grâce mais naza kofongola bino moto bocomprendre boyeba moto nini oyo bino bokosala nini bokovote ntango tolobaka ke bato wana babebisi mboka bato wana babebisa mboka baza koyiba mboka yo oyebi ke moto wana bebisi mais po akabeli yo polo oke ovote na yo naye bobebisi mboka nzela moko sikoyo yo ozobebisa mboka ya bozoba po obebisa mboka oza na nzala oza na eloko te ye azobebisa mboka azobonga na ye na bana na ye na bakoko biki rouge totombola maboko biso nyonso totombola maboko. C'est le peuple qui a le stylo rouge pour corriger. Le peuple est souverain. Laurent Désiré Kabila Lobaki, prenez-vous en charge. Nous devons nous prendre en charge. Il faut topper 0 sur 10. Cela veut dire que droit à Kosoa, nous préférons donner la chance à tout le monde. Moi je dis vraiment que moto akolobake moto ya bwania na mboka oyo atake pona ko changer makambo asa lokuta mais baso pesa bato nyonso chance te pona nini parce que biso to uti na ba famille oyo ezanga griffe po biso to za na misolo te. Alors lokola makambo oyo etali population moi ngana yepa na bino bandeko na nga oto bani na nzela oto toki lokolobela makambo ezakona biso na likolo ozo pe mutu oyo azalaka na nzela oyo akoki kolobela biso makambo le changement ebandaka ta na mutu moko les souverains sacrificateurs ntango bamemi yesu mpo baboma ya lobi eza ko revenir na intérêt ya bato nyonso ata moto moko akufa mpona intérêt ya bato yesu ye moko akufaki mpo motu moko esala nini changement ebandaka ta na nzela ya moto moko. Mwana mobali moka bandaki azalaki chailleur ambulant. Azoteka babiloko na ye bapolisie baye basali babrutalize ye. Mwana mobali wana yokitalisi mwana mobali wana famille pauvre atekaka na nzela mais yende asalaki bakadafi bakueya yende asalaki na bapays maghrébien kaka moto moko asala nini atelemisa moto ngai moko na kokoka te mais soki bino boza na nsima na nga bozotindika nga tokokotisa changement na commune ya Nsele tokokotisa changement na bakartier ya Nsele molili oyo tozovanda nango mbula na mbula ekosala nini ekolongwa mpona yebi ke nga mpe libota na nga ebangi na marana. Soki otali bato nyonso ngai moko natsalaki 2 descente lobi nake kuna na Don Bosco na sololi na bandeko. C'est là que j'ai trouvé bandeko na ngai nazosukisa wana parce que j'ai une demande à formuler. Nayaki likambo moko apasi parce que j'ai trouvé une famille ya baveugle
papa aveugle, maman aveugle, abota bana 6 bango nyonso ba aveugle. Et batu wana moko na bango ye azaki koyemba place nazalaki alobi toza famille ya baveugle mais toboya kosenga na balabala sunga aveugle. On se débrouille. Miami soit Kitinga. Oh, mais pourquoi pas? Une grande star comme lui. Il est connu. Il est connu comme un petit pain. Ok. Ok. Awa ndenda kuna bango. Toza awa bango nyonso azawa. Na bana nyonso si nyonso famille nyonso ya 6 toza na bango kaka na ndako. Oui. Nous baza na Congo central. Kabana ndako baza 5. Toza 5. Ah ok. Donc il y a papa que vous voyez, et puis la maman, celle qui est assise, et l'autre qui est là-bas, c'est l'aîné. Ils sont jumeaux avec celui qui est au Congo central, et il y a la fille aussi que j'ai suivie, moi je suis le cadet. Ok. La fille aussi est là-bas. Ah ouais. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, si cela ne dépendait que de nous, nous voulons le voir vraiment des années. Ça, c'est une demande, s'il vous plaît. Jean, je dois pêcher mon équipe, bakende kotala d'abord place bavandaka. Image wana bozo moneza na kati ndako. Oya telemeza papa, maman vandi wana tout le monde. Ndako ya baveugle. Mais baboya kakosenga. Bato akosunga bango wana. Place ya kocha mbongo yango wana. Batu ya kosunga bango wana. Baza ba aveugle bango nyonso. Bana 6 ba aveugle. Tata aveugle. Ngai makanisa bomoto suki na lobi nzambe. Qu'est-ce que moi je peux faire devant une situation comme celle-là? Mais batu wana baboyi komi kitisa balobi te tokosenga te. Oko sunga bango ezana numéro nazo pesa kabino, on va afficher le numéro. Si vous voulez les assister, moi je vais jouer ma partition, ça c'est clair. Na reva Kabil Gaïtete. Voilà. Acer est en plein travail. Lobby Sophie Kakoudi, capable SG, akoyamba tous les responsables et panaye. Biso to travail kanengwa. Il faut atata yeba équipe na yeza ndenge nini, be équipe na yeza ndenge musala tozo sala yangwan. Yola la vanda kende ko préparer tricherie. Mais to kotala yo place oko tricher. Pona bao balingi basunga bandeko wan. Ezala bandeko wa Kisangani, parce que c'est ça la politique que nous faisons. Bandeko wa Kisangani bazola la libano moni mbula ndenge beti boy. Ba poli place bazawan. Metala na Kinshasa nous de la province orientale dia. Na ba fonction bozana ngunani. Boza bando kito bozandenge ni, bozaka na mitema te. Ba ba kokiko sunga bandeko. Vous pouvez nous contacter sur plus 243 821 624 267 plus 243 821 624 267 okotiko benga biso wa. Allez, je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire na collaboratrice nangai ye babengie Martine Wema alias Amarula. Voilà, elle fête son anniversaire le 24 octobre. Voilà, c'est son jour. Enjoy, je pense qu'elle va nous inviter. Hein? Vous comprenez? Pour nini bana ba soki bazo fête anniversaire ba benga na contre bango na comprenanga te bolinga boko ma ba lesbienne to nini et soki sko ba yeko benga ba mi bali yeba ke masange sili na mesa. Allez, joyeux anniversaire à toi Martine Wema Amarula, c'est ton jour, enjoy. Plus tozo kola, plus maye les bakisama. Plus il faut voir le monde autrement. Voilà. Ngana bino to monani le susulobi
Nakoyamba Docteur Ngoyi. C'est le président du Forum des intellectuels congolais de l'étranger qui vient des États-Unis. On va échanger avec lui. Allez, tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.